Pepe Widi yo, yanga leader Nzambo yo, yanga leader Fally Ipupa, Oza mobali kitoko. Intebe kona na mayo. Olanda, tu es Blaise créateur. Blaise créateur ou t'en es là au moins bêta. Maman les balanga ya kabale. Balanga na badela. Ndakana midi. Kwenda ba kwenda. Maya ya yo vola kaba kwenda kutu kwende. General de Fao tu ya langola tukizika. Wana ba tembre. Heba ya kiadimase Kinsangi monantsake Talabake ntumbo bwe ya ale ya magi pritit non mikolo omoni pana biso to ratango déjà mais attends c'est ko ya pe na ma famille musicale mususu soki bani ba pesa ba musicien mbongo faut ba pesa ka na ba membre orchestre wana au moment de to que ça famille il y a pas musicien tant ba pesa bongo mais biso bixar to ni un franc ozolanda biso mbongo to to emaki na studio mbongo bimaki lo kwa $10,000 na $10,000 wana ba pesa biso $100 pour to emaki mibale après $400 ba pesa biso to futa ba nyongo to zwaki po makambo imiko fala sala biso nde to saliam to beti bandule na makanza to côté mo ba deta mikemke on to zwaki po to futa 400 puis to futa ki o tikala to kabula na baninga $10,000 bimaki le biais studio nzembo basala ki au moins général des si yangwana pour la transport c'est ça. Mais apparemment, il y a général des fonds de ce que RVC qui est bambongo di maraso misa kufi banzem basala kana bambongo di mapoye ba papa lutumba toyoka ba masolo na te mais général des fonds apparemment de vraiment RVC ba secret mambobele bambongo wana kasi yango na neb sa yo Benjamin oyiba ka 90 jours ya batu 99 jours ya batu nini jour moko et kangabe passe à 25 000. Nazwaki na mbongo wana te. Bozonga botuna ba onsu bien. Nazwaki te. Mbongo ba pesinga $500 ezali mbongo ebimi na ministère ya culture art pona nzembo. OK. Le père que te même tapinga na mabongo ngoza chaka Congo apienga $100 ya nzembo nanga ya nzembo to yeminga 50 bien zanga 50. Azwi $400 apesi photo futa baniongo to ala na to futi baniongo ya 200 to kaboleli baninga musuba misien oya biso comment tambo ko sa bossa elo ti na vie on comprend moti ko sa na bino bien bozonga pa na bango botu na bango bien papa jo salegiti na ba TV alobi mais grand pote chaka konga leki alobi mon frère dépense oyo biso to sali na makanza et Golia biso pe ba 4 000 3 000. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Merci très chers amis fidèles internautes, vous nous suivez de partout sur Concept TV, la chaîne du moment, votre chaîne d'actualité. Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous captez en ce moment. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre tranche magazine Couleur Show présenté par Alex Ngandoumona Moulouba, les Benjamin de la presse, autrement dit. Moi, maman, un grand merci à maman, fille, maman, Masolo, Papa Das Milandou, merci à toi Lotis Malangui pour l'assistance. Merci à les jeunes boss, le fils d'Ipea, Pachamou, et moi, maman Linda. Là, je vois Domi Kimbembe, femme forte depuis Paris. Pourquoi pas dire un grand merci à Lina Kimbembe depuis London, mon vieux Patrick Trifazé, courant Chine, Gombe, 32 ans de pouvoir. Un grand merci aussi à mon vieux Lessel, donc Balobi, Sentir Asuka Nakatsa Bandal, vieux Lessel. Là, je vois mon pote Sniper, le beau garçon. Donc, tous toujours ensemble, je pense, Nabatak, vous avez vite compris que je suis avec Théo Mbala, Oapitoué, grand animateur à Mboka Nabiso, à Salabiso Moussala Kitoko, après matin, il y a Général Defao, Toyo Lissous Tosso Olympé, il y a Théo Mbala parce que tu dis qu'après matin, à ceux qui m'ont ça déjà et Katani, donc,
ezalaka mpasi tomona baorchestre ebele ekufaka epuis boyebi makambo ebele ezobima après matanga général des fois tokosolola yango mpe na Théo Mbala Lotis Malangi soko oza pre fongolanga vraiment tosolola déjà na invité na ngai ya jour. Bonjour Théo Mbala. Ouais, bonjour, na ba mélomane nyonso. Bonjour par-ci par-là, bonjour Paris, bonjour Belgique, bonjour Europe, Asie, partout. Bonjour à Piwando. Il y a les seuls sentir à Souka Japon donc. En tout cas, donc mote na partout na Valopindi na Batutu. Si. Bonne santé. Ouais, santé kitoko. Il y a liboso tongoloba. Po eza malamu makasi. Nazo senga merci na batu nyonso basala assistance na bango na matanga oto ala inango parce que to perdaki patron na biso. Donc yango wana donc na opesa bango nyonso merci. Matanga bayeba muninga malamu na tangu ya pasi. Donc batu nyonso et puis ba mission nyonso Congo. Surtout ba leader na biso, ba animateur vena bino Théo Mbala akufelaki. Oya mikolo leki na bino Théo Mbala akufelaki. En tout cas, ça va ba leader. Et puis je salue batu nyonso pe baza lokola ba bureau ba ceinture nanga. C'est bon. Voilà. C'est bon, ceux qui te bitent au fan dans le monde d'Ambouna, l'Isola matin, parce que tout aux qui wana vraiment, Kobanda premier jour au Borata qui vole, jour Coréa qui est puis Bamboutou, pendant concept TV chaîne Nabino les carapés souvent et assister vraiment à la cérémonie on a tout. Mais qu'est-ce qui a fait na jour au Borata qui vole? Moi, n'habite son bien en haut désordre et incompréhension ou quoi parce que les amis prévu beau matin, mais du coup, si bâtiment te découvrir que Bamikanda Misusu. Et c'est là qui est incomplet, on permet de quitter vraiment qu'il y a beau matin. Pourquoi moi, je retard ou on salamaki? Normalement, ils voyagent à Rabongo. Souvent, tu voyageras trop, tu voyageras trop. Au moins, au moins, on a la formalité. Bon, côté moi, comme formalité calée, on a évité. En tout cas, vous avez bien. On a évité formalité. Il y en a des cas parce que les acquis jet. Non, il y a premier jour parce que là, jour mort bolala dans l'aéroport bokenda raté. Au même Véchaka Congo les kana ba écran bigu bolala nzala ta 1000 francs na ba poche. Donc ils allaient vraiment moi pas si vraiment. Donc na évité soni nango salamara bongo parce que batu bayaka presse biso en ligne tozala ki wana poto beke bozo voyager bokendo zo nzoto général des fois boya nango mais du coup tout le monde que non bokende les susté fo bolala wana. Que ba benga on ba laisser passer ya ba likolo quoi. Il y a des ndenge ba avion tambolara besoin qui n'ont pas autorisation là tout est. Si bon salamaki mais moni ezarande nini babenga ngo je sais pas alors babenga ngo eza visa autorisation de transit. Autorisation de transit donc tant avion za aweke Brazza faut basenga ngo. N'engue yo mutu soki pozo lingo kende Brazza faut zala na laisser passer. Donc c'est ça quoi. Mais oyo bazwa ki auparavant yaki bien tant ba yoto ko za jet wana esili yango senga il faut basenga mususu. Ba difficulté ni beaucoup tana ki nango herbe koma ki kuna na Cameroun to avant bo kende par rapport à ba démarche au bobanda ko sala ti ba pesa bino jet boko makuna parce que ba bieza ki un peu compliqué. Famille pas bino ba musicien pas donc bobanda vraiment royo kana bien pensate ti gouvernement di ma pesa jet. Non, gouvernement en tout cas on a remercié gouvernement ko banana papa na biso Félix ti ko kitapina na suka na gouvernement nyonso na pe bango merci parce que kotala boyomo na dei le kai bien bakunda patron nga avec honneur bakunda patron nga avec honneur parce que mise on place balela vieux premier star balelier wana les affaires na biso les honneur donc jusqu'à dernier demeure na ya kufi mais ba honorer kaka donc on a un plaisir que tant que chef d'orchestre là il a plaisir allez là qui est bien et puis kota la star nyonso na ba o ba yoka na raté ba live wana donc pendant nga na zong sous sincère ya senga bango merci
Ah, donc, il y a quoi. Mais malgré qu'il y a un jour à Souka, tout le monde a veillé mortuel, qui était jour corps payé, tout le monde a qui absence à Basta rébellé, ou il y aura les jours à Souka. Non. Question où tout le monde a des difficultés. Non, normalement, on a une difficulté, mais le gouvernement est normal. Tant que comme il y a un problème, et c'est une photo là. Tout là qui tout là qui bien, tu bimi, tu hôtel, tu zone, tu attends, tu côté. Tout là qui tu as une cabossé, frère n'a cabossé, Berly de bronze, et puis nous membre mususu. Ouais, na bango. Bon, dans les autres bah question de tout dans la siko, on a besoin que voilà qui na aéroport jour boratara na tour à Liboso. Pour bokendaka jour à Liboso simba qui te lobby na ngonde boyaro kende na tongo, c'est ça. Yango na oloba. Même na Cameroun tu as des problèmes ti. Tant au pays quelques heures tout le monde est bembekiti. Et bembeye wana ti na kala avion. Mais na bateau baloba ke ebele baloba ki les jours wana onze bo fongola cercle général des fois ote kuna na Cameroun est-ce que boyara vraiment na yemoko général des fois oto bo monara ra cercle yango to leka sigo elo na osenga yo oza presse kolingaka o balobité pose une information juste parce que président chaque Congo aloba ikuna bo fongola ki cercle ité si jamais de fond là été de fond là terrain aéroport ça la matin tant que bazo mutu ba ko tsaina cercueil provisoire voilà ba bengango cercueil provisoire tant que toye ah vous monite que notre fongoli cercueil ngo to kotisa osusu na cinquantenaire on so que ça y était ka to déclarer mbala mokoti tant que bato ça na analyse wana fo ba yoka ba comprenaka na minute bango tang balobaka ngane mnala biso to kana choc parce que biso to perdre des patrons na biso Hollandi donc kuna na Cameroun ya lagi yete botant to comme na cinquantenaire ne comme yé après bata cinquantenaire on peut batiki biso bongo ah bande konanga ya presse bozala kana information juste botika ocha biso netifie nga Marie Paul Motin volba boulema ti api wando alobaka makambo ya lesela alobaka lobana ngai makambo yo information juste que okosaka non na komoni quelque part bino pe presse bozo champion na ba merde ngana respecter la presse formé moi mzu sabe nga sa émission na bona ngapo alobama mo ya lukuta kuna na Cameroun ezaki était tant comme na cinquantenaire ne comme yé vraiment akasi to comprendre voilà merci Mingia Teombala général des FAO déjà baoti kokundaye to éviter parce que to ébi souvent ceux qui déjà leader à Koufi orchestre Panzanaka est-ce que tu espérais l'absence ya général des FAO que Big Star et Rosala toujours donc de to ébi la Rosala toujours borosangana nde botikali bongo na ba Montana Kamenga na ba frère na yo mususu est-ce que Rosala toujours bongo to e comme mwana na mwana Luka comme leader na kwa na. En tout cas, question de tout n'ingaï, avalo pindi tour d'Europe à tout n'angango, la dimfula à tout n'angango, Serge Ngonda, Serge Touema. Donc, mutunanga mo pas en Irlande, à tout n'angango, Tomambona, n'amo pas en France ou en Talaka, n'gana bate belé, Baja Marie Malomba, Maëlle Dinacheche Londres. Emily Bumbu na mobile na Efiro, Jefferin Turki, Hervé Lensele, Rodolphe Tumba, na mwasne mamita ipuma. Ola na batu na nga question ana. Mutu so akufi fo zonga place bakunda ki lisusu. Comprendre. Fo zonga. Pourtant to ekunda mutu to yake belé. Groupe tam su do zatan lo batin. Pose la une semaine après bozongi. Moment bozonga bolobi oboko loba patron yokei motikeli biso disque na studio au sali de ba clip mo belé obiso disque na biso presque à la fin tel cas générique hein oui générique car na oui que ça on dirait quelqu'un clip non non etikali générique OK etikali na générique oh to sala titre na hommage
tout ça peut dans un moment où tu es vient à bisopo biso to zala toujours ko immortaliser donc tout cas dans générique oyo kango nzaya pasi ya koi kwenda mame nzaya pasi ya koi kwenda mame nzaya pasi ya koi kwenda mame nzaya pasi ya koi kwenda bankaka baleka banzala bankaka bidia balosa yaya bankaka badilanga bankaka bakuka benwanga yaye ya defa okoi kwende nzaya mpasi oyi babiloko ezo ya mikolo ya mwana donc babiloko ezo ya batuna mama bien soko ozalaka mwana ya papa mpenza tuna mama bien eske ozalaka mwana ya papa natuni mama ye soki ozalaka mwana ya papa po mama ndayebaka mokolo zemio oza mwana ya mbanda yaya tala dikosi na ye eza grave makambo wana omoni awa eza suka bozelaka générique mais générique tu mbala tout tika no mambo général des fois mondam na musique de l'openda parce que bato belobi ke bato belé babungaka yo pe c'est biso streeting na biso ngala koleka TVT pona ndolba nazala ngala news te na l'équipe pona loba ou bien na sala émission mo internet na l'équipe bongo na lobby soki na oleka sikoyo na olinga na faire voir que non ok c'est très mabo na biso donc faut que lobaka kula musaka bato ko pesa ba programme donc c'est ça yango eza nécessaire tout ça na ngate na l'équipe TV na ndolba n'importe quoi bon c'est pas bien quoi wana sikoyo ba programme ozala ndenge nini parce que 40 jours et salamité je crois si via kufaka le 22 via kufaka le 27 décembre via kufaka le 27 décembre tokundaye le 22 janvier donc toujours c'est là le 22 février na 15 jours na 10 jours OK nde ngwana yosala biso tosala 40 jours mais ba programme ekoya vient to bajaka na Paris yenda za petit frère avi à l'annivier yene mtazo pesa biso ba programme toza toujours derrière ye. Alors décision o ezomaki ya kokende osala veille mortuelle na salle la grâce kuna na victoire parce que biso tozaki na makanza avant to kende na salle la grâce tout monde bana makanza ba déclarer que belé baba qu'il fallait pas ba kende osala veille mortuelle kuna il fallait que ça la soit na famille soit na makanza na habité soki bino moko pe ba musicien na e bozaki ata na mot à dire te na makambo wana nyoswana. Non Benjamin ngana zana ngana ndeti ngaboy tito zaino na makanza monte ngalo bana ngatrote ngai baloba ngana zaka lokwa soda mulongo longwa wa toke boye toke sala boye to sali toke nde wapi toke parce que batu baya ba biga ke jour wana ezalaka makanza tozana ba vie les sel mena bisayo ve podium ete bat balela kasi yango likamto loba te tant tozolinga tolo loba likambo foto yeba tozoloba nini tant ozolinga ke fete faut bon sa pièce teni siko yo bon si pièce te alors zoloba ono na ke fete na pokwa eza mabe sobo akas tant bolinga to cha podium foto cha podium mais tant siko yo moni podium to lobby falo tuna bachango te pona nini on comprend Benjamin na mokili foto e ba to loba nini to sani yango na tosala nini likambo za makasi pe lisusu na habité so na rotuna na ngayo parce que yango ndé pe déranger moi ba internautes ebélé et déranger ba mélomane ebélé à kotala après liwa général des FAO pas même un mois même pas 40 jours ningi ba bandoko zela to kalisola $25,000 Bisola $25,000 où est dérangé vraiment bato ebélé et dérangé vraiment population et dérangé bana ba poto koyoka ke ba musicien à Congo baliaki $25,000 na combo ya général des FAO mais habité sur au courant nango si eza news ezo panzana partout $25,000 mais ngana ko lobelo mo boye son excellence venanga Gentini Mbaka ngo bila nangana lobelo ko eza munene ata pa na biso te biso to ratango déjà mais ata mse ko ya pe na famille musicale mususu soki bani ba pesa ba musicien mbongo faut ba pesa ka
na membre ya orchestre wana omongo nde toyoki eza ya famille te ya bamusicien ntango bapesa bongo mais biso Big Star tozwi ni 1 franc ozolanda biso mbongo tozwi toyembaki na studio mbongo ebimaki lokola $10,000 na $10,000 wana bapesi biso $100 mpo toyembaki mibale après $400 bapesi biso tofuta baniongo tozwaki mpo makambo imiko fala sala biso nde tosali yango tobeti bandule na makanza kota mwa badeta mike mike yango tozwaki mpo tofuta 400 puis tofutaki oetikala tokabulaki na baninga $10,000 ebimaki lobi eza ya studio nzembo basalaki hommage ya général si yango wana babengaki ngai bapesi nga lokola $100 na ndenge toyembaki $400 tofuta adette toalai nango yango wana est-ce que na kotala vraiment soki bamusicien na biso ya Congo tolinganaka kotala motu lokwa général des fois bamusicien tout baotémoigner kazalaki na baproblème na motu te sans rancune. Est-ce que pour bayembela général des fois nzembo est-ce qu'ils ont mérité vraiment que gouvernement bimisa mbongo po pesa bamisa bayembela nzembo Benjamin omonanga ancien émission na omoni la mbaye ya général des fois et là on a naibsa yo ngai te yo mbala yo Benjamin ye kuna il y a les sels api wando il y a les sels et toi on a banda ku différent musu tam soupe à piriger anembao awe mofeleta eloko wana ebimaka deja olanda ngai ebima pa papa lutumba ebima pa bavie bokul apala biso mpe kochange te so bayembi bapiaka mutu mwe lokola transport c'est ça. Mais apparemment il y a oyoka vraiment nde ya général des fonds de ce que revêser que bambongo ebimaka so misa kufi banzemba basala kana bambongo ebima po ya papa lutumba toyoka ba masolo na te mais ya général des fonds apparemment nde vraiment et revêser ba secret mambo belé ya bambongo wana kasi yango na naibsa yo Benjamin oyiba 90 jours ya batu 99 jours ya batu nini jour moko ekanga yo nalobi te bapère wana na d'abord nga fona remercier bango babandi démarche oyo si tolelivier tofingaka te ozolanda ngai tofingaka te po soki tozofinga ezondire tokita nde papa na nga lokwa atiaka Congo auparavant tobebanaki na ye mais ntango tovandi namoni eke no azobunda pena mpona révolution culturelle même papa Dios lelo tofinga ye mais totala makambo asali pe comprendre non c'est ça 25 000 ya Gentini Ngobila na yoka ki ba voice mais moi to tiango batu balanda zate te yomba lozwaki $500 na mbongo wana sur tu n'as pas ça 25 000 nazwaki na mbongo wana te bosonga botuna ba onsu bien nazwaki te mbongo bapesi nga $500 ezali mbongo ebimi na ministère ya culture art pona nzembo. Le père que te même tapenga na mabongo ngo za chaka Congo apienga $100 ya nzembo nanga ya nzembo to yembi nga 50 bia zanga 50 azui $400 apesi photo futa baniongo to alaina to futi baniongo ya 200 to kaboleli baninga musuba mission oya biso va boye biso atiki biso boye biso kenda boye te. C'est que tout le bas $500 wana babi kozwa ki na compte ça 25 000 ezaka faso ba oluka ba se justifier pour na rotala ki bato intel azwa ki bala parce que na mbongo wana itangami kombo avait redi ami si grand-père Benz Bozibo dizana maman Bilabel bazaza belé et puis c'est notre trouble te yomba lobimi na liste à $500 ba grand-père bazu ba $1000 oh te otika kokosa omoni tambo kokosa bosa eloti na vie on comprend boti kokosa na bino bien bozonga pa na bango botuna bango bien papa Dios aleki na ba TV à lobby mais grand pote chaka Congo aleki à lobby mon frère dépense oyo biso to sali na makanza et golia biso pe ba 4 000 3 000 ngamo témoin na mona hiba mabanga nyonso tuli bobomisaki 4 000 3 000 to kimaki mbangu te pa ya mutu te totaleka ba relation na biso
neti Pepito Kilala il pas sungaki biso na erogal na ye on comprend le là ça pour commerce ya commune à zone kin tukanzamba pambola ye tu vois yami balé ba pesi biso donc to ba na makamala pesa biso lokwa $400 $100 ya nze moto yembaki $400 to futi biloko ya 200 omaninga ngaso na zimbo na yanga na pa baninga na nga wina mukonzi ena vansa baninga na nga tambongo yango alaksa kyo baninga na nga to futi baniongo $200 to kaboli na mtazi pa si balongo la biso na ngaku de gouverneur na banaka na kutana na gouverneur na poto na kina na kutana na gouverneur te na kutana na gouverneur na poto son excellence na ma maître John na Mikili na ma vena nga lukulasi na poto mais awa na kini banda vena nga ngobila za la gouverneur na kutana na na ite comprendre donc place ba ndo zombongo na bango ba kabula nga iba na ngati ngaune na bo si obi na malade ouais donc biso auto zoki eza lokola 500 moins $100 400 on a tout foutu baniongo ya 200 tout zoki ba groupe ba tout 200 to kaboli na baninga nanga si voilà. Merci mingi ya Teombala pour l'éclaircissement parce que c'est un peu aux moko ya bino pour nous éclaircir opinion parce que ça me tamboli vraiment na ndenge ya mabe OK on va prendre biso kozwa ki 500 na compte ya 10 000 na 25 000 wana bobi makambo wana te ngai ngala ba vérité oh vérité ezalaka malamu ngana baninga na nga so tunia chef na mna zo ikome wa te ayaki nango na yaki nango pa baninga na nga nabi tala tona nyongwa tona nyongwa o etikali yango boto kabulango kabulango na ba membre na biso bazwaki biso va bon ba 500 to ke pas gouverneur nga yebi na nga gouverneur te na yebi efie na nga na Mikili mais banana yeba na Mikili na peut to kusape ba 450 to kutana te comprendre kutana te non mais maître John Tozakana et Vienanga bolonga na yebi na ma gouverneur te ngana yebi seri ba pesa famille mbongo na bango papa Dios pa benga ngana kenda ngona balena chaka kongo na le père na yemi ba sale Vienanga pe million bazi 400 ba pesinga bazi $100 nze molanga ba pienga et s'il na boy lobita bo ngana karanga o leki ngasko na zakana ba karanga je vis comme ça na nga mutu ya le fundo te biso défend la samso to za loko et puis toza bato to linga polémique te makambo na solo la soki mabe bolimbisinga so na bi mabe pena bolimbisanga soki malamu moi ba félicitations quoi ça nga moi bien. Voilà, merci à Théo Balato qui a vraiment faire à la fin. Alors, le programme n'habite sur le programme et le lobby générique à Yangonde Tikali. Est-ce que le roi Yemoko général a accueilli besoin producteur ou à soutenir mouvement ou à soutenir disque on est vraiment si la distribution on a peut-être sur le salle une partage il y a revenir disque on a entre mouvement la famille pour bénéficier de quelque chose. Non. Biso to na aussi toi responsable les gavier comme on a Antoba Jacques. OK. Après Antoba Jacques vient nous bienvenue Lulendo. On a balé qui gavier propre. OK. Bango pe ba décider qui orchestre na bango ezala. OK. Biso pe to ça déterminer que non faut to za la po s'il vous plaît ngade na bo na de amkolo. Na ko ke beta pas frère nga Falité, président Fali. Na ko ke beta pas frère n'a fait été hier tam sous ça va on dit mangala boulot nanga mais ba pecho na bande ko nanga na kutana tam sous ba mona na echa bango kaka so yeb sanga sona ke na BCBC na kuta de ki buranta mata na kuta petit nanga fisa za na kuta bajo azala monte ke na echa bango kaka pour rien tellement nga pena makila moto tant na tindi ke le crochet et qui m'a bé on comprend. Ah ouais. Non moi mon souci
biso tozo continuer kaka na oyo batikeli biso bato oyo baza libanda oyo balingi baede biso tokopesa numéro na biso plus 243 89 52 74 925 soko bengi ozwanga moto yo mbala 0 et plus 243 89 52 74 925 nazopesa presque bandeko nanga tout na poto bika ntsumbu naopesa Tadim Vula leki ya Betibis sœur nanga Betibis napesa Valopindi Tour d'Europe papa na Gigli na Alros naopesa nome na lire mais c'est Dolce Rebel nazopesa Guilhem Maïnou les mannequins sans ventre ni les bandits Mkonza Bilamba na na Suisse nazomona Rodolphe Tumba nazomona Hervé Nsele na mwasne mamita epoma na bimili susuka na ninga oluka na misika fumi na Londres maele di na cheche donc ninga tawana na hotela ba na yeli suna ndenga virage namona ba velai namona ba velai west je sali namona ba Jean-Marie Malomba mukonza selema na yaso mayoji atala te na bimili su tomambo na yena Turquie ade Basilu Nathalie Mupanzi na moni filo Jefferent Turquie na mwasi na ye Emily Bumbu Api Wando les sel Japon na Betty Mupanzi na moni Serge Ngonda na bimili subo edingo ma mes condoléances Ali Nobomas Alain Bomas coach na bimi bo na otala na mona mbamoko Kas internet quand use internet. Na mona ya Serge Twema. Bon giringo to mobimba na pesimbote na Tutu Kaluji. Mon premier Mackenzie. Na pesimbote na Bercy Mwana. Na pesimbote na Bill Clinton na Celio Scram. Putin. Na pesimbote na animateur nyonso ya mboka. Parce que nous avons un animateur, nous avons une animation. Bon, le monde c'est Léo, la génération est vraiment non pendant ces pélissos macas. Tout est na tout le monde Zalara numéro 1. Oh, mon appel gata, il y a une vraiment c'est bon. Oh Simba. Batutu. Il y a une pour la vérité. Quand on a un débattu. On a couleur sur bat baili. Il y a des capes oui yo, yanga leader nzambo yo. Yanga leader fali poupa. Oza mobali kitoko. Il est passé à blonner bien. Boloké. Ouais, soyez. Allez fête ya pa. Fête. Voilà maintenant. Tango fort. Ouais. Mikolo moponami. Tango fort. So to bimis ko to e pas faire. Intebe. Intebe ko na mayo. Olanda. Tu es Blaise créateur. Blaise créateur tu as le mot beta. Mama li balanga ya kamale. Balanga na midi. Balo vala. Est-ce que ça tout le monde na ba animateur na ba musicien. Na ba musicien, toi qui na besoin na suka, na ba musicien siko. Bango tu ba mba danser. Mais fallait bien na minute so pendant actuellement numéro 1 beta bango tout catch. Bango tu ba ka top. Est-ce qu'on est mon fallait le baki au PC réseau toi na top. Aigle. Merci en tout cas, je souhaite mes condoléances. Batunio so bana top. Voilà, c'est un bal top na souka. Bat ba ko retenir ni na passage no poto kabona. Ouais, biso en studio. Toi na studio, toujours c'est là, toi na studio, toi na générique. Ainsi bestré na on a sali on déjà. Ba extrait belé. Babylon mzeza na kwenda ba kwenda. Maya yo vola kaba kwenda kutu kwende. General de fa tu yala nkola tukizika. Wana batembre. Heba ya kiadi mase. Kinsangi monansakie talabake ntumbo bwe ya ale ya maki pritit. Donc mikolo omoni. Abo mikolo ma bezali. Donc mikolo to ki mambangu te.
mikolo toki mamangu te na malembe tokokoma ya des fois watiki biso na pasi donc toza bunda toza kimia toza pena tranquille donc batu oyo ba soutenir biso na pesi bango numéro eza wana mutu nyonso wana besoin soutenir biso 89 52 74 925. Ça c'est Ligue des Champions plus que Messi check. Ayo te mala. Na pesi bino mbote. So na bi mabe bolimbisi ngai. Na fingite. Na so na biga mabe bolimbisa nga. So pe na bi malamu. Vous continuez à vous féliciter ngai. Merci en tout cas. Voilà. Merci à Théoumbala pour répondre à l'invitation. Merci à l'internaute tout. Bon, ceux qui vraiment t'en retard la biso, merci à abonner à biso pour partager vraiment la vidéo. Et au sein la biso vraiment plaisir pour nous soutenir chaîne Amno Bolingara Mingi Concept TV. Encore merci à Otis Malangi pour l'image kitoko. Merci à Mama Fi Mama Masola Papodas Milandu. Merci na Benjamin Bolassé, les jeunes entrepreneurs petits mais costauds. Là je vois Jojo Mavungu na Katsa Paris. Bienvenue Masula depuis quelque part. Guylaine Lusinzu na Katsa Kapa na Moni Bongo Nathalie Ramazani Antitache Mama na Maela Onyamote ma président William Ikona. Benjamin Kaloubi na Katsa Lubumbashi Henri Bakou na Brésil. Pourquoi pas dire aussi un grand merci à Nancy Dumba, la reine de plus 33 et à Motema Motemo, mon vieux papy Morkan à la carte qui gagne, oui à Théoumbala. Ouais, on a remercié Congo Central. Ok. On a remercié Congo Central Mobimba. Comme on a le premier citoyen Congo Central, on vient à Bisso Jean-Claude Mvouemba, on a gouverneur Nabiso, comme on a Mwanda, si na Kasangulu en tout cas. Bayaki balelaki na biso ensemble. Mais message nanga na opesa bango patika biso te. Boza na biso kaka. Bosunga biso. Merci. Voilà. Merci à toi Olivier Nzingit, les pauvres de la ville à la recherche du trésor, mon directeur, les grands aides Balobi le 20 février au Paysan anniversaire Alex Nganduna Bolingara. Numéro Zana Bobenga, moi message à vous souhaiter joyeux anniversaire et ça là vraiment bien. On se retrouve à la prochaine. Bye bye.